Tous on a repéré le micro, on est pas commis, pas ciblé. Il y a des gars où vous avez ma couple, la vision couple africain à la porte aussi. Bonjour Nadine Imo. Salut à toi Asitou. Mais quand on est pas dans le bébé, c'est ma couple mingle à la porte et ça va gêner. Et dans ma mingle, qu'est-ce qui se passe dans ma couple de la Bissonelo? Ma couple est en vente de sous-souté. Ouais, maman, elle est dans le but que la patience est un des plus grands secrets dans les mariages. Oui, maman, Hélène m'a dit la Cambolobi, c'est vrai, patience c'est allé. Mais et puis ça m'a moins si nous sauter, maman. Et puis ça m'a moins si nous sauter à la patience. Mais si ce n'est pas qu'on a la patience, on va patienter, on va la salle, on va la si on va la on va la salle. Bazali. Baza, si tu n'as pas de A, moi si on va la salle, 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 Bazamini. Tout le monde voyait baba cause les autres les rois qui ba couple et où met la kate. Tout le monde voyait ba eloko wana. Toké on a quand même bali. C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou. Narcisse des Sarons. Merci, chers amis internautes. Bonsoir à tout le monde. Bah, mboti na bino so epai bozali bino tout bolanda radile masuki nzela émission na biso nzambe apambola bino. Ne boyebi to sala bongo thème na biso ya sauvons le couple congolais. Pour nous solola toujours makambo oyo etali ba couple na biso bandeko na ngai. Biso to pona que biso nzela oyo ya côté ya communauté congolaise à travers cette émission à titre de sauvons le couple congolais. Car on a le barabino boyebi que ba couple congolais et le ba couple africain en apoto et un ba problème très dur. Et ça n'a pas de problème, il y a un merci, salut à toi, Diamataye. Émission Vérité à mon corps, Diamataye, salut à toi. Qu'est-ce qui est à Binze, moi, puis après, c'est un peu ça va nous battre. Ouais, tu retiens aussi, tu courir derrière les temps, puisque je suis là pour lobby, Missa les Ali. Et ça passe, c'est une bande de Konangaï. Ouais, Ghislaine maintenant, on dit qu'il faut que tu à Mibali. Par rapport à quoi qu'il faut que tu à Mibali, le couple, les gens qui sont en poto. Bon, que le couple, on va bien en fait, parce que même un couple, on est bien dans le déjà. Faut que tu à Nani. Moi, je suis en bas, parce que bien, si, ma bête est côté. Tout le monde, il y a un zam, il y a un zam, il y a un zam, tant que il y a un zam, tout le monde, c'est un kitoko, azaboé, boy. Alors, faut que tu à Nani. Malheureusement, on peut et mission est libre.
tout le monde peut appeler pour intervenir. Malheureusement, on a beaucoup Gisèle Maton a dit que 90% faute est à Nibali. Par rapport à quoi faute est à Nibali? Bah faute est à Kebele Nderonangai. C'est vrai. Il y a des Nibali Oyo, bah ça va pas dire que Ben va coupler la bango. Il y a des Nibali Belé, c'est vrai. Merci Sali Donen Ormeline Luzolo. Merci beaucoup, ma poupée. Merci à toi. Joséphine Yobu, salut à toi. C'est vrai, Bamiba les belés, ça fait ma cause. Il y a des gars qui vont coupler la bango. Dans le exemple, mon tour, on a dit comme eux, tout le baraquet. Et vous voyez que avant, ma fille, on allait au bétato de Bamiba la Mikolo. Salut à toi, Etiki Mbukusu. Né pour vaincre. Salut à toi, mon frère. Ça fait longtemps, mon frère. Ma fille va aller au bétatolo. Ah, mi ba la miki, mi ba la jeune. Ba fo mi bali, ba mi tout passe. Madame la solanga mikolo. Mais lelo, qu'est-ce que lelo nous devons la lelo? Qu'est-ce qui se passe avec mi ba la mikolo? Et là on est on a passe mi ba la mikolo. Ba on va ça ba dégâts la couple les amis ba la mikolo. Aux à partir de 50, 55, si on a mikolo. Ba on va dans ça beaucoup ba couple lelo. Ils a ba la mikete. Bana miki musu ko mona ba bota mi ba koli awa musu ba poto bana miki ba koli ba zo battre ba couple na bango bien par rapport à Mikolo. Tozo mona mo le belé. Tozo mona mo belé le Mikolo ne ba komi ba cible. Il y a des gars où ça va ba couple na biso couple africain en apporte c'est tout. Bonjour Nadine Imbu. Salut à toi Asitu. Mikolo ne ba to biso ba couple mingle en apporte et ça va géniter. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ma couple dans biso lelo? Ma couple est en vente sous-soutien. Ouais, maman, elle est dans le but que la patience est un des plus grands secrets dans les mariages. Oui, maman, elle est dans le la Cambolobi, c'est vrai. Patience, c'est ali. Mais et puis ça, il a moins signé sauter, maman. Et puis ça, il a moins signé sauter à la patience. Mais si vous avez un patient, 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 vous avez c'est tout n'importe quoi. Moi, si vous avez un patient, vous avez un patient, vous avez un patient. Tout le monde a cause de nous couple et où met la carte. Tout le monde a loko wana. Toquez on a quand même Mibali. Ouais, nous devons chercher à être patients. C'est urgent. Oui. Il y a d'autres gens. Toquez on a quand même Mibali. Nous avons Mibali. Nous avons milongo la raté. Nous avons pour l'émission Oyo. Nous avons milongo la raté. Nous avons nangai. Nabino, salut à toi, Julie Grasse. Salut. Oui, il faut dire ça les deux côtés. Mais toi, tu as qu'un côté à Mibali. Mouta Simba Libala, ils ont la moisi. Mais patron Yandaku, ils ont la mobile. C'est pas pour elle, femme sage bâtit sa maison. Mais les gens qui ont au monde à l'élo, Mibali, place de maman qui patron Yandaku et l'ongwa, ils ont la sous-souté. Place de maman qui mobile Yandaku, ils ont la sous-souté. Et l'on est comme le biseau. To longo la responsabilité na besoin na ki mobile na ndako et longwa. To comment ba responsable libanda na banganda, to comment ba responsable na ba coin, na ba café, to comment ba responsable na ba gare, surtout na bité bosso mo ila so place mo za ba télé ma rebelle, to comment ba responsable sika wana. To bossa ne ke to tiki bana na ndako. Merci beaucoup, Etiki Mokusu. Bon, merci. Merci. Les hommes, ils ont bossani qui est responsabilité de la qui mobile. Ok, écoute à mobile. Na quoi mogoboye. Na place qui a soit avant l'anda kunaï a éduqué bananaï. Non. Avant d'y na quoi ma solo. Et
et masolo yango ezala nini na place ke ezala masolo oyo eko kokumba couple na musika non eza masolo ka oyo eza ke ko détruire ba vie ya batu ko tonga ba jeune fille ya batu jeune fille azoleka ko bale ko tonga ye et na moment na témoin zo tonga ba fille ya batu libanda atiki bana na ndako sans kuta yebake naza na responsabilité en tant que papa na contrôler ta devoir bana na ba est-ce que bana bazana devoir lelo ou pas est-ce que bana classe les cas qui bien non ni bal mine de nos responsabilités on a ici là et ça les sous-soutien et ça ligne de cause o ezake ezako sala bien te ba couple na biso nenge maman elle na manzela tu ko ba awake il y a des filles qui sont pas patientes ouais keti le homme dans le quartier mimbali ba koma na mitema ya basi ça c'est vrai tout à fait raison maman ce qui maman zo papa je ne sais pas oh ils ont Facebook mais keti donc voilà c'est comme ça donc toujours comprendre que ni na moza ko leka lelo na biso mibali qui responsabilité de mibali to bossa na yango mibali msusu na manda ko mona qui responsabilité à 100% moi si mutu akoma ko so yango moi si mutu akoma ko so yango na place que mobala la responsable moi mobala vanda Kosala te ya karango et arrive à toi na poto mo popeni moi chômage à une année à 2 ans à poser un boulot mais il y a des hommes soit qui banda à ça la raté tilelo avant de moi ça commencer les nuances mais pourquoi qui responsabilité et ça wapi moi ça les maka moi ça va mobilité il y a des moi ça vous a salut à toi Alain moins salut à toi maman bonheur mon bali mon ni ko salate mobali alingi ko sala ti moi c'est vraiment sala nyonso ma papa eza ligne des choses aux hommes na yeba un jour na couple na péril basi na biso lelo a repasser lelo lobi mais suka wa kolemba ko lâcher kolema na ko lemba ndeni akoba ko manquer ba respect na na début on va bien supporter na ado supporter 3 mois 4 mois 5 mois oui allô. Allô? Allô? Allô, papa? Oui, allô? Ah, Didier? Oui. Bonjour, papa. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Vous allez bien, papa? Naza bien, ouais. Eh, pas de câlin. Nazali. Câlin, papa. Nazali, aux en pleine émission. Ouais, je pense réseau. Je pense à vous rappeler plus après. Donc, tout ça, au sein de ma Nicolas Tanobane Koloba, il faut toujours ça qui est responsabilité de la biso Mibali. Les lots qui est responsabilité de Mibali, comment Matongi, Kotonga, gauche, droite, Mobali, à d'autres tonga, à d'autres décortiquer, vie à Mibali. C'est comme si à Zande Konaye. À d'autres décortiquer, vie à moi, si comme si à Ibi, vie à moi, si wana. Mais c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Qui mobilité la biso et qui wapi. Mais bali qui responsabilité et longwa. Et longwa. Moi ça prend le supporter les lois foutent l'onda lobby boy mais yeba un jour 2 ans 3 ans plus moins on a roulé maintenant on les mana comme a comme manque de respect. On va aller pour les répondre bien ils ont dit pourquoi pour la nini qui responsabilité là yo et ça la place té. Moi ça comme kolemba moi loba ezati akomi ko sala on na ba art olobani ba ko manquer yo olobani ko sala boy et ça passe bandi ko nanga et tout ça passe ça ligne des choses yo quand ça ngana on sala bon on maman cité moi ça za mutu aso pe na bana aso pe na yo papa qui responsabilité na obosani oyo tani basaba devoir bana te oyebi atani ba koza moi si magasin te oyebi atani ba soki pakana na suki ya mwasi te oyebi atani ba soki pakana na kolata ya mwasi te oyebi mibale mingi na poto lelo otuna ta numéro ya chaussure ya mwasi na ayebi yango te bo libisaka otuna ata numéro ya soutien ya mwasi ayebi yango te
mibali mingi lelo bayebi yango te yo omona kaka elekaka nango bongo kasi mwasi akipaka te eza mwasi mosu omona akipaka me mwana aloba eza te ezotona mokolo akenda kwe moko boye akute na jo moko boye bafandi bazotune ah mama mais soutien eza numéro combien chaussure eza combien ah mosuku no ebebi zombongo o somba boye bosala boye boye namoni na base na biso ya bato mangala o bazala na difficulté ya kosolola ebali na bango mbali na matanga eza boye okosala nga boye boye sala nga boye un jour il crée problème pe na couple na yo babiloko mike c'est ça qui crée des problèmes dans nos couples. Mamini mawamini eza mamini salut à toi Liban Mokonzi, salut à toi Liban depuis Marseille, Bambo Tebele pas aux alliés, merci à toi, merci. Mibali to zong ça donne place à biso ya ki responsabilité na koya pe na point oya basi to zo ba no mibali puisque basi pe bango baza ba cible pe mingi na makambo ndenge ba couple ndenge za ko beba awa basi mais to zo na oya mibali mobali musubo za bina mwasi na awa mwasi zo nyo commande salaire à passer à poto mwasi zo nyo commande bigeno papa to sala bo zo lo bo kene na kini sala boy mobali azumbo makomo na kini boy ba ujana bango ngaye aposel ke mbongo ya kila moza na projet ya couple na bango mbongo bosu na passe ça fait des années bobima kana ba neige moi mbula banimba patron ndele bobini ba finga na misala ko nyo koma pona misala mais bokoma na nini boy bale na Kishasa boy ambiance na mona ka bango pusika na kena kinto na yebi on azoloba et ils ont histoire vraie ambiance à cause que mbongo na kina moza pona couple ya pona bien couple na biso et bloka bongo siko soki bon ça yoki yango tu crois que aux autres on couple na yo bien aux autres ça couple na yo mbongo na ya poto ah boko zako nsusu quand mbongo e conduire pendant plusieurs années donc le sombe loko bombale mo na kini wa comme na gang ali ko mona concert boye wana zali akona kini za mo chef mo bo ko mo ba petit bio zo nga folo ka liba zo bo ka na kona nani abose ke mbongo wana basangi na mwasi apesi ko ba sa ba bien pona mboka na bango. Merci keti wa muzalo ozalo ba personne nakoya wana ndeko na ngai nakoya wana donc tout ça la passe mingi bandeko na ngai et ça aussi la passe mingi bandeko na ngai mutu ya mutu za responsabilité na place na ba couple au ne do vivre bandeko na ngai jour d'assis va saluer à toi. Salut à toi Louise Ndona. Et tout ça passe mingi na ba couple biso moto za ba cible ba couple na biso. Nazo banon comme ya otolo ngona nzambe nanu. Mais na maele o nzambe tsa biso ya kibo moto na biso moko nanu. Avant to koza na nzambe na kati. Pour ba couple comme a soudé. Pourquoi tout ça on néglige ka yango ba couple na biso? Ceux qui premier mariage simba quitté. Deuxième mariage simbité et la troisième piclé wana. Ils sont des gars nous on a les bossos changer yango pour couple na simba na deuxième mariage na simba. Yo va péter ça dans le premier couple. Oye na on na deuxième couple et aussi marakate akuba le mari aboya na rana basi. Eh moi ça na boya na ninga na mibali. Salut à toi maman Deborah Maso la Vanchi. Salut à toi. Mamingi. Mibali mingi qui responsabilité la bazana na de société. Ndeko mobali qui responsabilité ko quantité le bilan abobi manda ko mbongo tiki ou bien futi ndaku. Oui, ils allaient de partir on s'appelle responsable. Mais un bon responsable c'est celui qui s'occupe de sa famille. C'est celui qui s'occupe de sa famille. S'occuper de sa famille ça veut dire quoi? Oyibi ki ba nanga lelo bokene vacances, oyibi ki ba batanga boye au contrôle va devoir pas na yo, oyibi ki mona bimi boy faut on ndaku, mais il y a des parents à kota ndaku 23h moi na ndaku minuit. Et il se dit qu'il y a sa papa. Bonjour à quoi Mabika. Et oyibi ki wana sa papa. Aux apparentés. Moi na va nanda kwa za kotala.
Papa n'a fait ça au la bilamba, ça au bois bilamba. Papa ça au la saba griffe boye. Tu crois au pote ni na mutu à moi. Mutu no salata na poto mutu a kosa binote tout le monde s'habille. Tout le monde là na poto mutu a kosa binote o kinga o va bien kinga non, jamais. Bobang ça na no mutu te, bobang ça ba te pousse na poto tout le monde à l'attaque. Tout le monde est capable. Magasin qui yo peut 20 fois yo zelo no ya kombo. Mais un bon papa, tant que moi, je suis comme un ningwana. Tant que moi, je suis comme un ningwana. Non, maman Elena, dans le but de écarter une zambete. Écarter une zambete. Dans le but, avant que tu aies une zambete na carte, tu as un biso mona, nous l'ingénieur nous mutuboye. Après, tu as une zambete na carte. Pour couple, nous Evan. Papa, ça, on a sapat, tu as fait, tu as fait, tout. Moi, bana bazomona. Moi, dans ce cours, moi, dans le sala, au bini, au bana balana, au biso apparent au salak. Bana balana, au biso apparent au salak. Il y a des bana mususu, aïe, qu'on respecte la séméquité. On a besoin de kamo au salak, on a mon amona kayango. Mon bas début qu'on respecte la sémé qui n'a été à quelle richesse ça vous passe de gauche à droite la sémé qui va ça va dire comme moi aussi va ça wana akoba ngata ba monter ko zo ba tina king de gauche à droite azo ba ngata ba ne comme moi cité tu me dis qu'on va grand ça responsable tu n'es pas responsable quand moi ça au monde en mané wana alors c'est platé oui trafic d'influence de Robinji fidèle Joao exactement trafic d'influence aucun akini boye. Vous appelez moi c'est bien que avant moi c'est pas sambe là comment on a battu. À sambe on a sapé maïle moké na kini boy. OK on ne pas musu na richassa. Mais awa yo bala. Awa na poto obala. Le code comment moi batakini ko ba poubelle qui bazala mbongo te eza mawa mingi auto comment ça. Tozana bande ko basi. Tozana balbalé ki basi, tozana ba ya basi, tozana bande tozana bana ya basi pe mi bali. Oh tozana osala to ko futa comme un jour. Tu comprends quand un jour autre dans ça pour bande quoi bande autre dans ça va na ça basi eza mamingi on va na kini on va na place pour moi c'est pour na porte entouré na basi mais en apoto au moins un frère en Christ allo baraté donc logique avant de donner exemple pas na yé qui est un exemple à garçon mais na kini mawa Misusu kuna kini kaka théâtre awa on a Paris moi aussi na Belgique moi aussi alors moi so na ndako musana nini si ça ne va pas bosolo là bozita en dialogue avec chéri et si mbate comportement boy mais quand il peut changer so ko changer on va continuer so ko changer te mutu senga sala nzela nae so simité au lieu mikolo mo ya famille so la mikolo la famille tout so simité. Vous avez parlé, vous avez témoin, vous avez confiné dans nos pesaka valeur na couple nous ni mofana na mwasi na bino na mwasi na yo boluki bango osori na bango obiketala boye mais nyoso wana yango zo mo couple na biso bane mibali yango zo mo couple na biso. Et le calme qui me boulot et biso mibali d'abord, qui me boulot dans les biso mibali. Ni pas monsieur là na poto soka bala moi c'est comme na moi ça na zelo ko pamba. Wana za ridonda. Na bala yi. Avant nda kwatika na pala on n'est pas été. Marato. Débé ça libre, tout le monde peut appeler ba numéro za wana WhatsApp ezap wana. Wani ko benga apesi avis na yeze biso avis du public. Et ça m'a mingi m'a dit qu'on a toya autour ça malé de côté na oya basi. Et ça m'a mingi. Dialogue bunga la couple na biso, dialogue bunga. Mobala bina tonga ki moi ça ozonga il s'en fout. A ozonga boy moi si musumona a utipe musala yibo fatigue na bombali il s'en fout. Ayebeta nini ya ko aider moi si na yete ya ne mbali minga ayebeta nini saka aspirateur na ndakute rien. Ayebeta nini ba aider moi cité non. Alors, il y a moi, ça, Moussala va passer à côté de moi, si Moussala, on va le Moussala, mais il faut toujours la force pour coller comme moi. Et d'ailleurs, moi, c'est rien.
auta musala ya kotika ba alongo bilema musala yewana bimi aki ovana banganda ovana nganda ay bosa ki bana bana azokota anda kuna minuit amoni bata bana dia enfu bana balali et bana bana tomba ki les classes a éviter à moniter et rembali ninga yebata komba maîtresse ya mona na ita ay comme ata komba maître ya mona na été et il y a des mibali muso yebata ayebata ninga ki na réunion de parenté eza mamingi eza mamingi tokena kulukani na libanda tokena kulukani libanda pona auto za na bomba za bien tokena kulukani libata muzo pa na ye omone ba ona libanda to moneki o ye olingandi ta kokina yo alors so moni ka kokite bo solola merci Keti nakoya wala merci bilo ba ponzo pesa vraiment to panzela mo poki awa donc eza passe ba de kuna mibali to zongisa na conscience na biso attaque ba parents to zongisa conscience na biso ba pekisi mutu ko bimate ba pekisi mutu ko que les conseils tenir mais nyozo sala wana yeba que les responsable je suis un homme na wana na mwasi na wana na bana il faut que soit ya bana que organisation ya bana na yo comme il faut na niveau intellectuel na niveau professionnel bana mso basi bazana na ndako comment ko sala ozo so ya mona na yo ozo yeba ke na sa parents na za ko bana balinga parents sont toujours présents même si au bona kuna mwasi même au bona na mwasi mais bana balinga toujours papa ozara présent abe travail tier tout le temps l'entraînement tier tout le temps ba match na ye so résultat mais tant moi na mona ko landa kaye et ça ka bien na mutu ya mwana. Et tout ça passe mingande konangai. Salut à toi Fadeliana Lisasi. Fadeliana, salut à toi depuis Londres. Mais il y a les mibali de bazaba irresponsable, vraiment irresponsable. Bana mavani bazota en internet oui papa le mola bilamba la sa griffe boy. Obi ça là-bas. Obi bana poto ne baba celui-là il est fou celui-là il est fou. Mais ce que moi on a vana zota papa osa mama ne wa. La fête mon aboyebo yoka na poto mutu no salataka na ye tout le monde a l'attaque et ça m'a mingi tout le monde a l'attaque au kata soki ozoleka nzela zo na internet et ba do boka yoke boke okaniske oza likolo ya batutu non or vrai en que eza avant calme il y a des gens oza ka l'attaque aleka internet c'était pas la sango ka l'attaque basali et ça, on doit avoir 15, 30, 40 parcelles à l'écart. Jamais internet, ça va quelqu'un dans la boye. Et non. Mais regarde, nous sommes les grands internet, on va balaksa, bilamba, tout là, de vie privée n'a pas. Si on a le compte à tir, dans la vie privée, dans nos locations, on va vivre dans un king, on va vivre. On a des responsabilités, et ça qui est responsabilité. Et il ne faut pas croire que Bino Boleki, non, Bozaba irresponsable. Un bon parent, après que ça jamais m'a commandé, on a dit que Bana Batotala, Bandegona autour l'internet, monde a été Batotala. Aux responsabilités. Quand candidater, si vous avez mis mon danger, aux danger, il n'y a pas que mon ago et Moutou ne s'en bien. Si tout le monde va coller à Bakamada Bananayo, tant que nous tombons dans les bandes, mais ma trop. Salut à toi, patience, il est Massakuba. Merci, salut à toi, mon grand Patrice Edalo. Salut à toi. Hein? Et ça m'a trop. Parce que pas Kuba dit Wesson, alors il y a danger. Parce que pas Kuba dit Wesson, monter ma maman Caro de mon à Lausanne. Là, il y a danger. Mais au moins, jamais pas l'internet, jamais. Quand on a su ça, côté la placard, autant que pas dit Wesson, combien de Wesson mais jamais au monde avec l'internet à l'accès à non, ça peut arriver en fait, il y a des gens et les caméras vont filmer, oui. Mais il y a en soi avec l'internet, c'est un bosseur, c'est un responsable. J'étais chez lui dans mon Iban, au senti que pas qu'on va dire Wesson, on m'a carreau de Monaco, responsable au Saranate. Moi, on témoin. Mais l'autre papa congolais m'a bazar au sale ba bosan qui responsabilité na bango papa bimi na tongo ozu ça côté OK mettre les peka na magasin ozo me mani zo la sani n'est pas banana yo o poto mboka kop ozo la sani n'est pas ban
débuté comme si nous avons benga. Ouais. Oui, allô? 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 Papa, Boni. Oh, bien papa, Boni. Malamu, nazolanda na direct anga bia. So inako taper émission ezale lengi. Bala liboso. Ouais, tout ça on papa. Nazolega direct. Ozolega direct, ouais. Ah d'accord, ok. Bonsoir ndeko na ngai. Bonsoir vraiment na bandeko nyonso oyo bazolanda biso na émission na yo. Na bandeko olanda na moni titre ndenge ekomi na yebi te so nazoyoka na bien. Tozoyoka yo. Voilà, ok. Donc, nalingi na intervenir na émission na yo mpona kosouligner aspect oyo ezo oyo ba problème oyo ezoleka na ba couple congolais surtout na kati ya diaspora. Na deux choses. Biloko mibale. Ouais. Biloko mibale wana ezali premier problème, c'est le problème oyo ezali lié na politique ya mboka na biso. Ouais. Vous savez, le domaine politique ezali oyo ezali englober nyonso parce que nous avons dans la politique de la famille et il faut qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait des principes qui soient établis pour protéger la famille congolaise, pour na norme na kati ya famille congolaise, parce que nous savons que la famille est la base de l'éducation ya jeunesse na biso na Congo. Voilà. Parce que lelo ceux qui ma famille congolaise et mais qui ko maîtriser au baza ko benga structure familiale, ça veut dire l'éducation, l'enseignement, le bien-être des membres de la famille et aux ala désastre. Mais nous sommes liés à nini? Ils sont liés à la politique oyo, ils sont exercés na Congo. Et puis la plupart des Congolais oyo, ba yena ba mboka oyo, ba longwa kuna ba yebi politique ya famille. Ouais, volume ici, ndeko, problème à réseau. Voilà, j'espère que vous avez un problème à réseau. Donc, ça n'y passe, voilà. À rappeler Bissot. Ouais, biso to kobenga ye. Biso to za rappeler pour na kosunga ba oyo baza na problème ya téléphone naza kobenga ye. Voilà. To benga na téléphone na biso comme ça akwa kopesa idée na ye oyo azali na yango. Ouais, papa. Oui. Je pense que c'est un problème lié à la réseau et puis indépendamment de ma volonté. Voilà. Donc, dans la l'émission est très profond et très kitoko. Il faut que ce soit congolais, que dans la émission, on peut tout dire, on peut exprimer où ils allaient désastre. Parce que les lots, la famille congolaise, ils allaient vraiment disloquer. Au moment où par exemple, sur 10 Congolais, on a seul 3 mariages estimés. Le reste, c'est un désastre. Parce qu'il n'y avait pas une structure bien fondée. Dans le niveau de la politique, il y a Congo. Et deuxième problème, ils ont disloqué ma famille, ils ont séparé bateau. Ils ont un problème lié à la religion. Ouais. Parce que les lots, ceux qui ont dit bien, tout le monde a dit, la religion est semée désastre beaucoup et bien ma case.
lelo yo okomona bato mibale soki bakomi na procédure ya koluka base séparé, il faut premièrement il faut nini loin de la politique il faut bakutana pasteur. Et lorsqu'ils vont rencontrer un pasteur, soit le pasteur n'a pas un bon message, soit le pasteur n'est pas concret, soit le pasteur ne dit pas la vérité, soit le pasteur a des intérêts aussi au YP Azola Narakati couple wana. Soit couple là n'est pas bon côté, pour faire un peu de bon côté, on dit pasteur Azote a bien dit. Papa, les gens doivent prêcher la vérité, dire à la famille congolaise que les noyaux, toute discussion dans la famille et pour un dialogue ezala. Mutu nyonso ayeba ndenge nini ya kosolola na mwasi na ye mwasi na yeba ndenge nini ya kosolola na mbali na ye. Parce que eloko nga nazoloba ezali eloko moko oyo eza fréquent na kati ya bafamille papa na ngai. Ouais. Donc dialogue eza te, lisolo eza te. Mutu na mutu azokampe na baposition na ye soit par orgueil, soit alingi koyoka mosusu te, bafamille congolaise eza structurée te. Il faut des structures. Il faut un niveau de religion batte ya bato la vérité que Nzambe alobaki que moisi mbala kotika moisi to vice versa mais que biloko wana ezali éternel. Lelo il faut qu'on la plupart ya ba couple congolais ezo salama. Au moins soit mobali oyo akabona ina moisi na ye. Comme tout ça akabona ina moisi na ba yo kutana. Moi je trouve ça un peu du désordre. Nazo trouver un peu ça. Le fait que ya ngai mobali na zana moisi na kaboni na ke kolinga moisi mususu. Pour quel intérêt, à quoi bon? Alors dans le fond, on se dira mais à quoi bon? Ça sert à quoi? Et servir Nani et qu'on rapporte Nini. Alors que vous pouvez dialoguer, vous pouvez et il y a moi nous avons accueilli sur deux choses, deux phénomènes. La famille, les structures, la politique, Oyo et Mekiko renforcer ma famille, et Mekiko tient ma famille ensemble, et puis la religion, Oyo et disloquer ma famille et voilà. Donc c'était ça, Papa Nangaï. En tout cas, merci Mingi, Nangana Zoga, moi parole bouquet. Na sepeli Mingi na l'équipe émission na yo. Toujours kitoko. Voilà. Merci beaucoup, maman. Merci. Ok, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, chers amis internautes. Bonjour, Kandeko. Nenge a Panzi Poké. Likamu, Nekalobi Awa, Ezali. Très important dans la couple, surtout quand vous avez Basina Mibali. Comme qui dit ça, les deux côtés. Moi, si vous voulez, moi, ça comme qui dit Mibali, vous voulez, moi, tout le monde a ce moment, ça comme si moi, ça sonne en fou, caillou, net au lobac. Mais or, les gens n'ont pas rien sur moi, ça sonne bombard pour qui dit au éviter l'on y au récupérer au solo la naïe. C'est comme que Oyamati. Bobendi moto et puis voilà. Bande ko basi mususu. To ya suna likamba basi bande onanga. Basi bozapi ba cible makamo belé o eza opanda ba couple na biso lelo. Tu es na likamba vérité na couple. Basi ba congolais mingi lelo ba vérité za soutenir ba couple. Mi bande mingi baza kolela ne loko. Basi ba congolais vérité zalité. Vérité est dans les. Moi, si je suis et c'est le moment où je montre à Benga Bandeko en Afrique pour pas seulement solo la venir la famille na bango. Mon bala est battu. Et ça moment où il y a solo la Bandeko non, na tinda ngibon boso melanga boyeboye na moment mbali azati mbala za na musala. Vérité exacte. Et mon colomba les rois pour poli comme tout chose au ça voula ou parto ou ta mobile on a koyé banaye kaka. A koyé bani kaka. Et tant que ça moment ne wati quoi vous autres on couple na yo. Vous autres on couple na oté. Tant que bala mona ne mona que ko ça bongo. Yeba on mutuni a raisonner be sur mamebele a ko ça kanga. C'est comme bébé la kosa kanga mibali mingi wa basible makamwa avant na mwasi anyo commencer la boyeboy na mbongo mbala onyo comme nango mwasa osana ma bébé bébé sans qu'elle sa mobile alors s'occuper na formé à 100% mobile est baraté mibali mingi bakuta makamwa na porte pe mingi baza kuta na porte makamwa oyo bandi basi likamwa na zape mala muté. Il faut que vous en affectez pas mbaï na yo. Ceux qui vous en envie de couple, vous avez besoin de tant il faut transparence ezala. Il faut transparence ezala na makambo nyonso.
il faut transparence eza na makambo nyonso basi mingi baza kosoma mapangu lelo na Kinshasa mobali ayebi te même si eza mbongo na yo moko ezaki mobali moto apesaki yo te mais yebisa mobali na yo ke naza na temps naosoma lupango nanga boyeboye eza mbongo na yo soki mobali aza confiant ye te moto apesaki yo eza ya yo mais mingi okende osomi lupango na Kinshasa mobali ayebi te ozosala likelemba mobali ayebaka te kosala likelemba lelo bambongo kuto oya ya bana oyo ekoma bambongo oyo basi bango akomodesha mbongo ya 20% bambongo ya bana tolo bambongo ya bana topesa yango bamama puiske biso toba mibali totia yango nini te mais eza mbongo ya famille eza ya bana mais eza mpona bien ya famille bo toaso ya bana na bino mais en collaboration avec moi, si papa et maman bosolo li mbongo to sala ngo boyeboy to somela bana bobo mais lelo ba maman ba vendre la ngo comment la ngo ya bango to kipa ngo te po to zami ba to kizo ba papa moi ça sala mingi ya ngo tikela ngo ba maman ya ngo tikela ngo ba maman lelo ba couple comme lié na lokuta ne mo sakate ba couple congolaise basi baza na vérité ba couple lelo pona nini pourquoi vérité zate pourquoi musuma na mbala nyoko maka mbala ningo na bolingwa solo aza na 100 omona kaza na 100 aza na 200 omona kaza na 200 musuma na mbala nyoko maka zanga ta mukeboy mais moi ça za na mona pocha ko pesa ta mobilité azo boule kala na fona tindi yango lekilanga fona tindi yango ya nanga fona tindi yango mona ya nanga yi fona mais mobala zo souffrir le lokko ba ya mukaza na ngote vérité zate ba couple lelo moto c'est la mbala ya na ngoli susu mais azangi on a minute wana ata difo on pesa été ba couple ngo wana ko loba te bolingani ko loba te to bolingani ba couple belelo le mawa surtout si on déconne on a couple ma vie de couple on a goûté dans le simanang mais comme la vérité dans le couple basi mingi et ba congolais de leur vérité exacte les lots vérité exacte ba de basi bozo utala so bosela ngo to meka botika eza malamu te zo mobali on le wande kona yo kozo le kola mbanda na ote kozo kwa instrument na yo moko te boy okoma ça auto benga exploitation de l'homme sur l'homme n'exploita kaye nga fala bongsa libota na nga mama na nga zala bobo nga papa na nga zala boyebo il faut na bongsa bango mais na sima ya mobali pona ni mobali azape mutu ye pas na famille na ye basi mingi ba congolais de l'eau combien de basi ba congolais de l'eau mona ka vandi azu kolia bila mama be ba tina on de ka mobali bazali mais ba muke baza muke. Moi, si on va chaque mois ou bien chaque 2 mois, moi, $100 tenir de comme mobile. Bazali n'a pas encore les campus à bien bazali, mais mingi, basa il a monté. Mingi basa il a monté. Basi le basa lié dans le kuta. Mais ça va dire que le ballon comme quoi que, abani ko la pela ko ganga net ko adam ta vete nzoka. Kanga na se ko ganga na le kuta so veka na se ko ganga wana. Ba couple l'homme a mingi. Basi mingi le bazana monter bazana monter mais osumani ba partenaire na ba monter. Hein? Oui madoko fuko. Mobali muso mona bazana mbana mwasi. Mais mbali ba nyongo bele libanda. Mais on a ça là. Mais moi, je ne sais pas si ça dit, ça coincé côté, moi, ça coincé quand il y a un peu de soucis, et comme il y a un peu de soucis, après, il y a des femmes au Liban. Mais pourquoi? Mon père les embandonne à côté. Tant que comme la vie de couple, bien à ma belle, bien moi, je suis balle. Aux aura ça, on va aller aux aura ça. À ça, tu n'as pas mais quand même, il y a la vérité. Sur la vérité, ça dit, on conserve ma campagne dans le couple. Et là, bobo ça na yangoana. Ba sibi bango baza ba cible mabena bango mama ya ba couple le bango le côté le qui trop na couple. Le côté le qui trop na couple.
Et ça m'a mingi. Et ça m'a mingi, ça là toi Roger Byzance. M'a mingi. Mais pas les mingi bazar au delà le monde bala mio comme akena boulot tous les jours, hiver, boye. Na se mettre terrain en Afrique. Mais quand on bon appelle ça moi si on a bien avant manda ah on zoka mona moi si ça j'en a 2 terrains, 3 terrains, mo bala e baraté. Mo bala e baraté. On est à Bolimoté, mon bala avoir quoi prendre le local né moi. Yé ba Bolimo na esili. Confiance tout homme mon bala appelle ça esili. Akoyina yo. Ah oui, non, moi si ma be ko ma couple na bino. Et là, on est exactement besoin de mbala on a ndako mbongo wana boso ma bien te apona bien na bino mbale il faut que nous ça mbala ne mwana ko somi lu pa na libanda mbali a éviter. Pourquoi? Salut à toi Jean Ramazani. OK on somme ndako mbala a éviter. Odoti na famille na mbongo mbala a éviter. Eza famille na yo. Tant on nga basi na olinga yo na nga pena famille na yo. Automatiquement famille na yo ya moi c'est comme peut voir famille na mobile so on a tindi 100 et pas nanga mukolo ozape mbongo il faut na pe 100 na famille à moi c'est comme ça marche dans la couple et ezalaka pas na mobile pas mobile ti akosala bongo yo pe moi soko sala ngo so yebi ke na moment mobile atina ki ata mo 20 francs et pas na biso ngapi na moment na mambo ah Didier na mona ki Françoise kuna azanga ki boto tindi ata mo 20 ozui 20 otindi pe na famille mobile. Mais basi mingi lelo na pota bo sela ngote basi mingi ba sela ngote to marché ba vérité té mais ba mingi ba sa olela na makambo yo o wana ba li moi ça veut que moi les a problème na kin famille bengi azana besoin bobo mais azana mbongo nie mais non on est tout mo le côté là maintenant c'est la route yo bimsali sous mais non quel qui m'ta ma pe mono lingi mobile na yo té. Tout ce qui est dans le couple, il faut partager. Pourquoi tu en as pour le bien commun? On se marie pour le bien commun. Alors, il y a un peu de comment la moi ça dit bon. Moi ça t'a banda pour le coup de dans la mais tu vas pour le bien séparer. Comme ça, vous nous avez malade. Pour ça, pour le bien commun, mais comme vous avez un couple, il y a couple, pardon, et ça c'est pour le bien commun, et qu'on va bien séparer. Aujourd'hui, qui nous ressemble à qui nous dit que mbola ibika ko voyage no manzoka na songa le puta jo sotaki maman na likonda o ke tiki la famille na yo ezaki mbala ibité o ko apena kini boye o ko tali famille mbala o tiki le moment à $20. Mais la famille na ko o tiki $2,000 $3,000. Mais la famille mbali o tiki $20. O nyo comment ala msana poto po bini ya po ndako futa ma po boye basi bozo le mabiso ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Ce n'est pas normal, Bandeko Bassi. Tout ça, c'est la binoté. Tout ça, c'est la binoté. Bassi a porté le soleil comme a bien tant de Bimsambongo. Né le soleil comme il y a bien. Sauf que dans le moment où le soleil est matin, le moment où il y a manqué mon bal, le corps a manqué. Respect, ça ne pas une balle, puis on va au salaire binomini. Pour la poto, culture, il y a africaine, bon, ça n'y a pas. Pour la poto, ça fait mal. Ni pas mi bala souffrir les locaux. Il y a un ami qui a appelé avant à croire au lobaté souci mon ba a pété ba plomb 20 les pangani tout allez mon bali au participer na diwa mobile na yo au participer na diwa mobile na yo c'est pas normal, c'est pas bien. Tu barres pour les meilleurs, voilà, et pour les pires. Mais pas si on va commencer beaucoup pour les meilleurs. Tant qu'on va faire ça, mon moment du solo a bien en na moment bon vous êtes du solo a bien exact. Du solo a bien exact. Son bal comme ah tela kuna plus comme ça kuna. Ngana so bimana ngana ok na rendez-vous na ba camarade na ngai. Tela kuna au fond le cas mon tika loso kuna utseka na nzunga loso lambi. Pona mi tsambo ngazate. Mais so yebi ke le lombo ya mona mbala kuna na yete tango zo kuta loso na mesa. C'est pas toutes les femmes baza bongo, mais mingi baza ko soko to responsabilité la mon père basité. Et ça ligne des choses peut oser prendre ba couple so mona mbala ke na so ndako mo mona ndenge moninga mwasi mobali ndenge mwasi na s'occuper na ye ndenge mwasi za ne boye
tant on a ndako ne économique guerre. Économique guerre, au moins on va les gars, la siliki, on va sali pour bozo baké pourquoi? Bozo baké pourquoi? Et ça m'a amené, ça fait mal. Et ça passe mbandi ko ça m'a comme oyo tous en tabou te ko to lo baka on peut ko se conscientiser to ka koyeba valeur les choses à appeler ba couple na ba bolingo ngo. C'est vrai belle biche tamba bolingo solo tika na lishasa ana poto bolingo solo za lisusuté. Lokuta bolingo solo za lisusuté. Ba deka be yo sa mango ba couple ba deka ibele yo sa ba couple na poto. Bolinga solo etika na lishasa na poto bolinga solo zate na kota mibali na kote ya basi bolinga solo etika na lishasa na poto bolinga za susute basa bien bazamuke ya solo mama Nicole Kiama Sulama basa bien na poto bazamuke basa bazo participer lo na kokufa ya bamibali lelo mais bayeba monte na zo sala un jour comme on bali na ona liwa boyeba monte Tema mibali tobi ke so beti mo selo mbila boya mibali balo ba susti akomaka lokola zoba akomaneka lokola zoba po mobali azala bien il faut bi malibanda akebeta tout libanda à se sentir à l'aise tanga oya na ndako mbala ko mal à l'aise alors bien moi comme akoma lokola mbali o mbala ko baya ko yoka te fo o ya lobine mobali ayoka o ya lobi fo mobali ayoka yene fa ko isa il faut soit de l'avant et mobali. Et tout ça passe mine ba couple na biso ndeko nanga. Et tout ça vraiment passe. Ba ndeko basi mo meka un peu ko changer. Biso mba to changer, bino basi pe bo meka un peu ko changer. Mbongo ya mobali ya yo eza pe ya mobali na yo. Mbongo na yo eza pe ya mobali. Et non mobali comme tazo na mbongo, mobali comme tazo na mbongo oya yo obomba ka emona na raté. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Au moins on va la éviter à mon mais et tout ça passe mal au baiser mais quand on se le bat devant et tout va dans mon thème c'est pas bien alors péter va prendre un jour mon avant de boba circulation qui les exons malade donc AVC oh et ça dit ba problème ils ont dans le couple qui me a soucié dans le couple côté basi côté mi bali tu os asuna qui mettait dans le couple qui me a soucié c'est vrai maman bonheur la diva. Basa bien bakuta na mibala mabe. Mibala mabe bato kutana na basa malamu. Et tout ça passe ni okina comme kutana masa boyina la masa comme golela lela. Le ba premier couple comme libanda libanda mututu libanda ko azoka ba premier couple ba kwa ni abomba tema 3 abana masa mwazo mela akokite abani ko supa ni koloba. Ya ngapeza boy ngapeza kwa bomba trop. Malamu ebima. Dia d'avant de ba couple le niveau moko impossible. Basi le baniko balingi susute bazana na se ya mibali. Mubala zo ba yepa mati. Mbala lui yepa mati. Mbala lui yepa mati. Après que banike j'aime mon mari. Non. Il faut arrêter. Il faut arrêter, t'aimes pas ton mari. Il faut moi ninga mbala donc oza yuma te oza zobate. Si vous avez une femme, mais il faut une femme, il y a une après, avant ici, mais il y a les lots à bon moté. Il y a les lots à bon moté. Ceux qui m'ont dit que ça mal. Donc, mawa. Si on ne pas un bas là, au fin, on va les lots, na poto, valeur, on va les adultes. Si on dit, moi, à sabre, on va les pénales, mawa. Mawa obodo mibali nsu valeur eza lisusu monsieur comment to vananga pona bana mo kufa pena avise pona bana okokufa pona bana eloko ni bina esenga olongola valeur na yo ki moi c'est pas mobali na yo pona nini so mona la tara bien te so la na zwa temps papa ngama ni ngamba pour la fashion ngani ngamba pour ça boy dialogue et le binde on a donné Ormeline Luzolo poupée dialogue sans dialogue ma pas dialogue ça que lengue so mo sina so wano likamo boy o mo vandi penza bo merci et ça que lengue alors yo que na tango na moment na yo moi si
soki mobali azoloba lobi mabe na yo bafaute na ndima yango mpe mais basi lelo balingi kondima faute te ye kaka moto aza na raison. Il y a des femmes oyo bazala na faute te ye kaka moto azala na raison. Soki balingi kokanga ye kaka moto azala na raison. Makambo ezokoleka bafemme congolaise lelo oyo baundeko na nga ndeko na totanda sibinga ou allons-nous na bacouple yango ya lelo. C'est vrai que tout ça esprit nzambe za na kata ba couple mais tout ça na l'esprit nzambe mais il faut nzambe passe na entre bino bale monti na mobile nzambe na ndenge be ya solo ba couple mingi do ba tout nzambe na kata mais mon za mu kuta mbala ke libana ko déconner pa pamba wana so boza ko nzambe na couple na bino non basa mapala belé lelo comment bazo déconner libanda basa mapala boni basa ko déconner libanda lelo mais abala mais yuka ko déconner libanda tout le monde rabango ebele et ça m'a mis lelo basi ya babasi waza poli ne to bako basi waza na soumission basa minité ça c'est vrai basa minité musumo na yaki bien respect et puis na début ni ngeza mamé lo garat na début bolingo ba congolais début ça la bien tanga ba do umela olieni ekazani emdele za bozo umela ezo ko masu kitoko non ya biso ba congolais le temps bozo umela bolingo e diminuer tant bozo umela bolingo zo diminuer bozo umela bolingo zo kita tant bolingo na kina avant mona awsa ba makolo azoni ko makolo boye mobile po mona to mi mamo se ba magasin danger na débit ba mona ki ya danger mais tant ba do umela ba ko me mo se no magasin ici. Moi c'est pas le conseil mbalo manza comme le conseil manza esili et commence bovandi ye kuna usikona tuma kola tse ba usikona ye ona na téléphone na tac tac mobile kuna pe na kwa na téléphone na tac tac après mobile bleu na mesa mobile azole ya ki avant na avant les télévisions na téléphone na et comme rabongo mais na début so mobile azolia ye ona ya vandi pembeni adota ono ozolia na début wana mbala do danse penza osuka na momi o boy dan mais tama ko soyo kaka tama on esprit na yo bovandi mobali pe asu esprit amwasi amona kwa sa komi ngasi koyo mawa ya so malo kufuko sekate eza pasi esa la pasi na couple na biso ba doka mikemi ko yango so boma ba couple Wani bas o bazali ba marié la majorité bazali kozala na kindumba et wana babota manango mama bonheur et l'autre wana babota manango puisque moi si o se respectaka o za femme mariée akouple ko déconner libandate akoko ko libandate et puis les lois ne ba télé sur les réseaux sociaux pour le auto beta lobby ba réseaux sociaux ne ko bo yango ne sous ko ça sous trouble ba couple la bat na basi na mibali ba réseaux sociaux ba réseaux sociaux mona ex no wa côté lio na kata réseaux sociaux ale ani uzonzo masolo akala ba souvenir akala ale omona mobali okei wa mosi na ngakala ya wa mosi tato sala na yebo na réseaux sociaux tant comme vous kanza makanisi wana yeba mo déjà okomi ko tromper moi sinayo. Oui, mais papa Roger Byzance, qui nous met un téléphone incroyable, n'a pas si na mibali. Somme. C'est tout ce qu'on dit que m'bali qui n'a pas et oiseau ma héros boy. Au moins dit quand ça y va que héros m'bali na zaranete za na msala. Li solo ya kusakanate. Il est solo ya kusakanate. Wa bolingo na couple na biso. Wapi bolingo na couple na biso et yom de ça le loka pe eloko bongo pe oyebi ke moi si on a bala oyebi ke mobali on a bala tu vas le payer un jour pour foutre ba na ba awa jamais to kena na onto ki wa e foutre ma ga awa na mabele o matokika ata ba bana loko ba ko foutre kango ata ba ndeko no ba ko foutre yango
Et ça m'a amené. Nous parlons de la soupe, la porte, comment on la soupe, comment on la bananique. Pour nous sommes équipe 500 mètres. Mais pas le ming, le bas aux hommes sans bavissima. Aya pota banafi normal à ça, la babazouya, mais petit corps et âme pour la vie de couple. Yo yé, na susika que na soumalibo tarangai, ou va nous s'emballer en bozoba. On va la zone vie à zéro. Abandé aux andaks comme soit à zéro. Abandé li boye. Tu crois que yo casino ok na bonheur. Et surtout, ce que mon ballon a na fautité, Azala qui n'a raison. Si réellement vraiment Azala qui n'a raison, ne moi si on gagne le momote. Ne mon ballon. Ce que ça qui paye de ça qui ne moi si ne moi on gagne le momote. Et surtout biso mi ballon. Ce que ça va venir moi mi yeba mo coller la moi si. Man sur moi si. Et ça a une malédiction, ça a sur moi ça on la combo na yo. Biso mi bali. So ko ça moi si ma be moko boy et que moi ça yebe le côté. So que moi ça on la combo na yo. Et ça m'a ami. Et ça m'a ami donc et ça malédiction moko na biso grave. So que moi ça on la. Kolela moi si ezala ma be kolela moi c'est l'insa même et l'insa même au tema nza biso moi ça on la. Nzambe pina ningana ka so moi ça on la. Tout baninge ya otamba na ba couple na biso. Tout baninge ya otamba na couple. So basi le bon miki ça non est pas mi bali s'il vous plaît. Boza na komiki tisa. Basi mingi apote le komiki tisa ezate. Komiki tisa ezate. Qu'on a ni place ya yo mubali olingi mwasi yo zo place wana. Pourquoi? Et basi mingi lelo. Tout ça au monde on ba couple mususu. Ah, tabou ezate. Tout ça, beaucoup de bon ça va couple na biso. Salut à toi, Louise et Loulou. Salut à toi. Mbaza qui marié. Nenge moi ça bossa kumbela mobali wana. Nenge moi ça kumbela mobali wana. Yo zu mobali wana. Yo pe na samute mana debi obike na sala bo menzoka na kati na yo. Obali ko na kumbela pe mbali ko pousse ya bénéficier na simon mbali wana. Ngape na sala bo na bénéficier na simon mbali wana. Mi basi ni bazo stara mpilelo mi bali ni baza ole na makambo donc passe mon bala otiko mone pa uto tanga ole amona esengo na début bali ko la sengo nzo za kita on na zo eno beta abo ko ba umelale obani ko zong se na même eloko oyo moi ça na liboso asala ki eza mami et na biso mi bali pe ozu moi si mo ozo na moi si musu moi ça na wala sala yo mabe mingi. Olingo foot c'est pas pour casser na yo et pas moi ce yo su air foot pas pour casser moi ce yo zaki na liboso. Merci beaucoup Blondin de Omélie nous ont le popé merci. Ko foot moi si non pas pour casser ya moi ce yo zaki na liboso te. Wana zaki ye. O ami balé za mi balé. Baza mutu mon côté. Il faut pas mélanger les choses on a plus baza ndenge moko non. Bien sûr comme on banga banga ah non na mona ki boy ah beta musuno koma mona boy ko comme c'est le cola wana te mais quand vous changez stratégie au vivaki na wana bon et puis faut y va le loko netina ki mwasi wana akoma ndenge wana et loko nini. Merci papa Ndeko Titi Tumba. Merci. Kindumba lelo ezali ka réseaux sociaux. Kindumba lelo ezali ka na réseaux sociaux. Oui, ça c'est vrai aussi. Mususu bakoli na ebongo. Akola na ndumba déjà. Écoute sur les réseaux sociaux somme. Mais avantage les réseaux sociaux parce que on va nous sommes na aborder moi ça mo boité. À côté des réseaux sociaux parce que comment moi ça mon ate yazo commander kaka bazo mona na okoma bazo koma wana atana facilité ya loba nyonso ya lingi ya moto bagi lobi kam ko soko ninga mbalo ninga solo fo mbalo za ba réseau azana ba mode passe na YouTube ezati yo sivya ka mobali osa bazua na réseaux sociaux mobali mais ya yo bomba ka mobali azana mode passe na yote ça c'est pas normal si vous avez la transparence na couple na moi si mobali il faut pas penser la mode passe nyonso pas au PC à Facebook, mais au bon moment sur Instagram. Au PC à Facebook, au bon moment sur Imo.
abenga kana imo na imo ne kono sora be popu kuna ya yebi yangote Mamingi eza mamingi bande kona mama sole ba couple ya bisolelo mibali ndingo commence to ke l'église l'église na bino ba passer na bino wana ozo ba te moi ça so ngombe l'église pour la poser na bino couple na bino ce que passer à ça mabe to ke no semble pour ba passer te non que ça ma pour na couple là moi je m'en fous so pasteur ça mabe mais nga makambo azo ba tanga za maloba oyo eza ko éduquer couple na nga ya monga na la épouse pour ça bien na couple na ngai eza mamingi oui maman Juliana Alinda eza mamingi mobali muso mona zo mona mbongo penza ya ngoyi mbongo ebele azo mbongo ebele mais batani basumela mwasi papa te ayebetani basomela mwasi mafuta te ayebetani bakota mwasi na magasin te soma ta robe feti mo soma ta robe feti fo il faut en robe mibali ni mayebi ya mote estiko e mobali ya bongo soki mwasi osali kene bana ye abombeli yo faute za nani faute za yo mobali faute za yo mobali puisque osoki pour moi sur la thème abeso ko mona ka mbongo te la moi ça ko comprendre que mbala za ba difficulté mikoro asala mbongo te moi pesa na boza te mais soko mona kango mais comment t'arrives pas ya ko soin ya moi sinayo comment on doit tenter ya ko soin ya moi sinayo soko mona ka mbongo ozo que soma Boston ya 2000 3000 euros Versace so ya 10 000 euros. Mais moi, si le argent ma fouta, il y a 100 euros. Tu trouves ça normal? Tu trouves ça vraiment normal? Tu peux être sévère ça. À quoi tromper, mais au moins, les réseaux sociaux, vous avez problème, puisqu'il y a un nombre de commis base, il y a un problème, les réseaux sociaux. Quand tromper dans les réseaux sociaux, oui. Moi ça obima akebe wenzi boyo sate na nzela wenzi wana asali nyonso akosala mobali pe na nzela musala yo azana yote asali nyonso akosala za réseaux sociaux te ba benga na mate ba pese rendez-vous akeba sa makamu na bango mais au moins pour na bazuwe za te na ndaku ba dispute za la te pour na réseaux sociaux ko pesa la quand même ba mot de passe voilà et ça m'a mis. Allez, moi, ça doit écouter dans le bas, le ça pour les mbali, va simple, et pardon, va faible, oh, va qu'il n'a pas tant mon année, moi, mon bal, moi, ça fleur, mon bal, moi, on a trompé, a trompé, va ça a été tout mon amour, a trompé. Basi nous sommes trompés, mon bal, on peut mbali, la tarabiente. A tout couvrir un bal, mon bal à batou, mon bal dans la tarabiente, a couvrir les poids à la tarabiente. A tromper mon bal les gars pour un bal dans la tarabie mais un bal dans la libana la tarabie mais pour que nous l'emballons dans la libana et là on est amis sur le nom bal na yoke la tarabie dans la libana na magasin où le singa n'ga pas costume boye on a n'ga pas jean boye on a n'ga pas quoi boye c'est comme ça Mamie tout le monde va dans couple toi de konanga ya to sala émission où il y a souvent le couple congolais to ya na tout à mututé to ya tout à mututé na banzela ba réponse ni opesa kana ya wesa biso nyo to ko baksa un plus na ba couple na biso to ya na le ka mususu oyo eza ko sa pe ma pe ba couple na biso lisusu ndeko mwasi yeba mbali ni kubala ndeko mbali yeba mwasi ni kubala e bele ba fanya bandoki leo na bandaku ayeba ate na vana nandoki na lala nandoki na lamka nandoki na sobota bana nandoki c'est le mot très important nimba yeba biloko te mwaso bala oyibete pa ni ya uti obeta dam na ete omona ke na église mais yo kantika kaza normal mais nzoka ozobota nandoki ozobala nandoki ozoboko la bana nandoki nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des choses.
comme quoi qui c'est famille ça famille tenzo ka moi so la na ye ou mobali la na ye azana misala mabe oye barate moi si nous avons pas la tête mobali nous avons pas la pété oyebi moi so ba 300 misala mabe obi nini ko na vie na yo mobali oyo bali soka za mobali ya misala mabe obi nini ko na vie na yo ndeko nanga eloko to yeba kango beto yeba kango te o to lingo lula ka mwasi na physique na yebo lingo lula mbali na physique ne boza boka garçon atamula ba voiture ka danser yebna deux fois garçon a copier ka danger garçon mona ka mbongo mais kati na ye oyebi ya monter état d'âme na ye oyebi ya monter et yebo osambela baka osambela na ninga sote po oyeba état d'âme ya monter bobalani on m'a messi ma souci ba copie ko beba ba fille comme mobulu ba santé comme mobulu pour ko acquiser ba famille nzoka kati na bino wana moko za mta misala mabe eza mami bande onanga eza mawa mingi. Merci beaucoup Julie Grace, merci beaucoup. Eza mawa mingi omona famille comme ko lobela o yake na poto manaka na sa ya lo côté nzoka moi sala na la mukana e moi sala mta misala mabe et il y a des pas si mtoza moi ya misala mabe à s'associer na famille ya mobali ba comme ko bebe sa fille ya mobali yo mbalo we barate oza bonzambe te we barate nzoka moi so la na yo to bebe sa fille na yo moi so bota ne bana to bebe sa fille na yo moi si obali ndo bebe sa fille na yo la complicité na bandeko ya yo mobali na kambeza oleka na vie bandeko na ngai tous à souki di baté na vie à lelo tous à souki di baté et ce qu'on a dans ça va bien na kati ya couple ce qu'on a dans le samboté ni nisiko ko ya pa bana parce que maman ozam dans ça mabe ou papa ozam dans ça mabe akoluka bebe sakata mwana mo be mi bale fo abebi sa il faut mwana mo fa be bala na ma yele oyo ye mama zanango ou oyo papa zanango et ça passe mingi na couple lelo. Et tout ça passe mingi. To comment ko acquiser ba famille na biso. No kona sikana ngati pa senga lo na tinela kete a sepela ta kanga kanda. Nzoka noka ba tukudute. Moi so la la na ye. Nzoka papa leke ba tuté. Mobali la la na ye. Et si tout ba makangu o ya libanda. Lisusu bango lisusu ba zo ba trouble ba couple ba. Basi oto ko libanda. Mibalo to kena kozwa libanda boyebi beta dame na bango te mususu baza ba envoyer ka batinde ka po nini ya ko détruire ba couple ko ya ko détruire ba couple on est akoya ko passer par mosi o ya bala pour o ya bala na été akene pas été parce que bango ba bondisa ndeka ka ba couple o ya bala ta akene pas été bango ba bondisa ka ba couple baza ba envoyer uniquement bon il de tino na couple d'idée kende ça la so l'idée azala bonzambe te couple baby bon to kota pas l'idée azala un peu dit to kota na nzela mwasi na ye ba kota na nzela mwasi ba kota na nzela mwasi mona ka ba komposer ba ndoko na ndako ko swana bo panzani ali ba na monde de ténèbres ba sepeli mission na bango simbi ali ba ke ko luka susu côté mususu ba ke ko luka susu côté mususu ya moto keba yo kiloninga ba so libano oza bien na mwasi na yo mwasi libano obeta dame na été oza na mbali na yo mbali libano obeta dame na été ka pona sentiment mo ya mukie oye ko bepsa vie na yo mobimba puisque na nzela relation sexuelle ne ya place mabe kota ka eza makila ndezo sangana siko sangana na mwasi oza mta misala mabe okobima na pungu na mukoni sangana mbayo za mta misala mabe okobima na pungu na mukoloni et ça passe Bible Satan a comment s'est transformé en ange de lumière. D'accord, puis le monde de ténèbres ya côté ba bataille ba bibo moi tina za boyboy amui. Bon, yo koma pembe, bima trop pembe makasi. Là ta kitoko, bima mbalo na. Le kola mbalo za faible, au moins okwe. Ba ele mbalo ta otala ka
moi soit pembe à danger. Au moment où c'est au télématé, ok, au berger la fille. La fille perd mi PC, et a comme ça, pour y aller une mission na été. Alors pour y aller peut-être pas, il y a une mission. Mission les gars dans au sang ran zoto na ye. Ici il va jouer mon bimba. A jouer mon bimba. Et si la joué au ville on y c'est baby, au bébé sa fille, il y a moi si on andaku, bana no ba vie et au beba, ma mingi. Bana ndaku ba koni malade. Ozo comprendre bana classe, ba traverser ou bien té. Ozo ba tenini yo moko ofungwa ki porte, ozo ba o ekoti na ndaku na yo. Et ça m'a mis on a tout ça attention. Dans le baron chaque fois, cause na moi si moko eza oza yu maté. Cause na mobali moko eza oza azo baté. Basi mingi lo ba comme influence ba musique surtout. Azalaka bien on bana na ndaku. Ba musique oyo kako oyo ba musique oyo et vous bébé sa fille de couple na on ndaku. Musique. Pour biso tout yebi na Afrique musique ezali plate o basi ba ko kuta na ba makango na bango. Ba pesa ba mbongo mais ba ya ko kuta na ba makango. Moko lia kamona likama wana ye. Et musique est tout à l'heure on a pièce théâtrale et ça va conseil ba pesa na biso. Et bien bon. Musique za plate o basi ba ya ko kuta na ba makango. Eza place basi ba ko la kisa ba bilamba ba maputa boye. Eza place o etonga mboka te. La ba place ba musique. Ezo panza ba couple belé basi boza mayele bande konanga. Mbongo ke pesa la musique. Ça yango na banque, to na poto. Boza la banque lo mbayi na yo. Ba bloco nyo c'est ça OK ba problème la couple na biso. Et ça m'a mis bande konanga. Musique ça ko ba le belé lo ba musique. Ya motem to zaki lo ba mapenzo contre ba couple faute eza ya nani. Donc tu peux conclure dans ma cambo nyo to tu ba na ko sola dès le début. Ba couple eza ko be ba faute eza ya les deux côtés. Et ça ka te ko mibali. Non. Mibali baza ba dégâts na bango ba faute na bango. Basi pe baza na ba faute na bango. Surtout sansi ya pa faute mibali na basi ya mo pe sa catastrophe na ba couple. Mingi. Et l'autre, nous avons bino lelo, yango wana, to komi 22h, nous avons notamment lobby ba misala ezali. Nzamba pambola bino tout aux attentes ya Rolanda. DJ Masuki l'émission na biso to sala. Thème na biso to pone à sauver nos couples congolais. Ndenge na lobara toujours awa, tu as ko finga mutute. Tu as ko tuka mutute. Mais tu as repensé à la conseil bisognoso. Tu vas venir vivre dans le couple de biso. Merci, nous avons bien. C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence.